Nana Dakaza. Nana Dakaza. C'est Bélissa. Ce que vous avez dans sa défense, c'est quoi? C'est quoi? Non, c'est bon. La carrière que elle a, c'est ma chère. Ah, trop coûteux. Hein, trop puisé. Aussi, mais nous aussi. Moi, là, dans la ville, elle a besoin de tirer le parfum. Non, en plus, c'est aussi ça sous la mouille. Il y a un jodo. Ce que ça là, ben tout le monde ça là. On dit on va se côté. Ce que toujours banni là, on suit. Au ça, on va dire. Nous sommes fatigués. Nous sommes pas prier ma casse, ma casse. Il y a qui sont fatigués. Alors, vous êtes fatigués comme un sentiment. Autre monde au ça, on va dire. Elle a le long, la scotade. Ce que y est fier avec moi, Simba, au Simba. Après le rôle, on peut se mettre en casse. Bon niveau, vous avez ça à la main. Mais bien, moi, ça la route. Yo, ça n'a pas sentiment. Comme il plie pas, non, parce que tu vas casser en haut. Tu vas pour une faible, je sais que les gens. Mais bien, non, non, bien, on te fait bon, bon niveau, mais yo, ça va, yo, ça va, c'est un. Aussi, tu as osé regarder. Bon, quand on a les ça, l'autre, c'est là. Comment on va téléphoner? Attends, aussi, attends, les missions. C'est un sujet de mec. Pour le soin, oui, parfois, je t'aime. Moi, c'est vraiment, je te craque. Donc, moi, ça canne. Moi, pour la suite, je te craque. Moi, je me cœur. Moi, je comprends le mot, je t'aime. Moi, je suis business encore. On a limbo, on a limbo, on a Jésus, mais la tique au bon, on va m'appeler. Mama. Usa kubonga mandengo usa kubonga mawekende kutikira mu tibilo kuna. Usa kushirisha me usa kupeti kanini na kati ilungi. Na peki telo kote dala si son la madame de rendre si la moto. Ushira moto yo mukusha kushala boy. Yo mukushira moto ngelo ushira moto. Na dubile yo tada. D'abord na shodi la kilobina mama adulo swenga. Aza bien papa. Eh azali bien. Azali mwasi ya papa Godé. Papa Godé. Godé Bongei. Godé Bongei tangu lobi na jaku solola na ye apeshinga nimero ya ngoda ya Esther Muveve. Azaka bon papa na papa. Adubi na ngashoku byangi Esther Muveve azali lipasha pwana na ngoda tangu bateka kana marché bazala kana blandi. Bon il fait que te gesho abi. Elle fait voir te gesho. Na dubaki na nda dubaki na nga Esther adubi na nga papa na jaku kende pa Esther mbala comme ça tout ça cha bongo tout kindi tayi. Batinga kaka. Lokula mama dorba dubaki. Kende kukamata biloko kende tikira yo mtu jau kende tikira mtu biloko ulati shwag. Papa na leti mandi. Ulati shwag. Ça va se passer. Jimbi na kale baneke kushuka wale ruketu mebino mukomisha ngoti yao. Kasi comment on te dit papa? Biche. Kende bomba ibumu. Comme ça. Kende kama te biloko tikira yeye.
Charlie déjà marqué. La fin de tout. Et que je bien là, sinon tu peux sommer la secret. La musique elle peut sommer la vitale la bien. Il y a la c'est pas nous comme on y a bien, c'est bon. La bien de la tournée va faire bien ma vie na ngai. Exact. Na bien que je t'habiter non mais la cave vitale. Mais bien so mon la tabi vitale kana habiter. To boya na kama ndeko lia ta ko bolia la luka. Na bien miti di banda. Na lukila kiti na ko batinga na kwena yeboy. Non, on a pas de suspect. C'est bon, le pilote, n'a bien. Si mis que la boule, la biwa, ça a catisé là. N'a bien, papa, la bonne aussi, c'est bon, qu'on compte ça, bien. On compte ça, il y a la quantité de la somme, c'est que. C'est pas il a bien quelque chose. Mais là, c'est chouette. Premièrement, on supportait, on était comme moi, papa, moi, nango. Par rapport à la réalité, nous sommes les Muscador, comme on a que papa, moi, nangai, abima la grande sœur, nanga, abimina nangai. Non, côté là, qui n'a mis soutien. Et puis, on a même pas envie, ah, y'a qu'à hôtel. Pas, on a hôtel à moi, nango. Qui aura la préférée, nangai, na longo, s'il te plaît, s'il te plaît. Hein? Nasina episio non, zemi on est koko lombate. Ti mimi. Non koko te pardon na lingi risque ya wana te mimi. Eloko zo bosana tozaka biso mbale. Kolongola zemi etrapeka na des risques. Kufa na kobika. Mimi nalina perdre yo te. Tika mwana botama. S'il te plaît, mais parce qu'on a peine à y je ne peux pas avoir cet enfant. S'il te plaît, pose à peine la place. Parce que ces garçons-là, on a besoin. Pardon, Yokanga Yano non Lobana yo. Nana posa na yo. Peu importe. Et ce problème était gardez ces mots. Bota. Yo doit peut-être cela avortement. N'engrambo église yango wana. Et donc interpeller tene loko moko te que Seigneur nous te permettre que et loko ne sala maté. Muscador a jomo na te. Aotika la kozwa ta mukite pas ko tchaka matoka akozala kana besoin. Ozana besoin na yé parce que Rosa aza net. C'est son enfant. On a besoin de réclamer, je n'arrive pas à te comprendre, Mimi. Je ne peux pas te comprendre. C'est pas toi, c'est moi. Je ne comprends pas si Nayo Tika Zemi. Tika Zemi Vanda 9 mois au bout normal. Muscador Tika Goyawati. Tu ne peux pas comprendre que je te comprends, ma chérie. Nazo comprendre yo. Muscador. C'est la seule façon Yakobimisa Muscador na vie na biso une bonne fois. Parce que ceux qui n'ont pas naé. Tu vois pas qu'on aura toujours quelque chose de lui. Et pas un biso. Et pourtant, on a pas ça te faire disparaître la vie na biso. De cette façon. Il y a que disparaître Muscador la vie na biso et ça
nga na bossa na ye yo obossa na ye c'est tout mwana o tokobokola biso moko necessité na ngai yo te nakobanda mosala nino na ozanga mpo tobokola mwana wana toni eloko tozanga te et il y a accueilli pour du bon aller sans retour. Wande bolanga mwana mama nanga matila nanga tokotikala kokabwana te eloko esalami oyo nasina limbisa yo mpe nalingi tocontinue ambiance tozaka nango normal comme eloko eleki te nini moko te ekomeli biso tozonga na ambiance e to accueillir bébé oyo yo c'est tout. La chérie, tout un problème. Ah, mais il dort difficilement. Hein. La journée, il dort. Mais la nuit. On a un peu que tu veux peut-être jouer la dame. Mais oui. Mais l'hôpital doit la bien. Oui, mais l'hôpital doit déranger. Oh, bébé, chérie, très jolie. Hein. Bébé, merci. Oh, bébé, l'amour passe où? Ouais. Où tu as Liège. Même ça qui ou non? Mais oui. Vous en avez perdu Vincent Zeko. On a retrouvé. Ah oui? Ah oui. Mais en tout cas, franchement, très jolie, bien habillée. Et puis, moi, nawana façon Oyo. Façon moi j'estime qu'on va même pas la RDC. Ah bon? Mais oui. Donc dès qu'il atteint 5 ans, je l'envoie en Europe. Ah non, non, chérie, je veux pas son indication, son mabé. Et puis son oncle, Gilles Orange. Vous avez un comportement, vous affiché, même c'est vraiment moi. Chérie, non, Gilles Orange, Azalé qui n'a pas affiché le comportement mabé. Et puis s'il continue, je vais les chasser de chez moi. Ah non, non, faut pas dire ça. On dit qu'il n'a pas été il a chaque jour il est ah, tu as mis trop de trucs chérie. Ah bon, chérie? Tout n'a rien dit. Moi, ça n'a Del Perro, Matuba, MP3. Moi, Bruxelles, styliste. Moi, je suis papa, ma Gilles, ma famille. Quand ça doit être dans le maïs. Voilà. La Londres. Ah bon? Donc, c'est une affaire. Tu es l'élite de Dieu. Bon, chérie. Oui. On fait ceci. Moi, je dois sortir. Bonjour. Ah, belle sœur. Na uti na hôpital kuna busate. Faut que ça na bobima. Comment vous embrouillez? Na télé. Yo lobi yo mde ko za bater musu babilo so kiti onda. Oui ba ki on bien ke no bima. Hôpital no bima ba 10 heures. Siko po evani premier ligne. Na camarade na ori dans le combi. Abenga singa avant comme hôpital, mona nonga oya to accompagner mais siko wapi? Abaye c'est abisinga ko nonda ko soit si ça pour oya. Ngani na pitenda. Bon, prépare-toi, on a une petite fête chérie. Parce que Toroti Kaboité, na bengi c'est moi baya, to partager ensemble nengi zamba sungi oboti malamu obimi na hôpital. Donc kende obengelanga cheke bwefo. Pas filmé. Grand réalisateur Mukonza ba image na lemba na kanga pointi coin les bandi à lemba les bandits oza les bandits on ebi kende zoyer tu l'amènes ici yebi sengam na timi ah matériel au service traiteur du charge na il a déjà la benga déjà boyo ça benga na benga je vais la mineur. OK vas-y fais vite nata no wana pour ne touche surtout pas non il faut la yo s'il vous plaît, ok, bon, chérie. Moi je dois sortir. Maintenant, c'est à Batou. C'est quoi pour la base sucrée? Tu oublies que je suis passé. Mais je sais, mais. Chérie, non, ne me dis pas ça. T'es ma chérie. T'es ma attendant. Oh Jésus, Marie, Joseph. Quelle beauté. Oh ma chérie, tu es tellement belle bébé. Amende yini nyango fama bo. Mayo kwambela
malo abundu kumeswa bantu malo abundu makambo ya nsoni ni mishi ya bantu mundu mucho basi isa nsoni ni mishi ya bantu pourquoi lui-même Jésus au téléphone Yesu albino ngoli mujimo ya ngani ya mtaliboma na bwaki na ngoloba asa kulungula bantu na English asa kusoba bidimu nyesu ya mabe asa kulungula si bidimu ya ngose mzungunda wana modero oui yo moni mama ninga komate yo mona si zundenga komate mama mama zuzu na kipana ngango te kuru wana na yebo na fona na kusina za kulwa yesu na moni nganda no awa na niveau moko on di matin ni non mais oh ouais nini Pierrot, presque moyen, hein? Je vais biloko et ya lobby, comment lobby? mais des après une année plus tard. Pierrot n'est pas quoi. Non, c'est rien, on va parler. Joe, Abidjan Kounjani. Hein? Il a déjà fait moi parce que la maison déjà. Sorry. Mais tu as bien guidé, le côté de l'habité. Hein? Tanda son fils bien. Bah écoute, qui est la bande qui? Papa, même on appelle. C'est toi qui vas comprendre ça. Parce que tu es exagéré. Ah, ça y est, il est revenu. Il est revenu comment? L'avion. Je ne sais pas, moi aussi je ne sais pas. Tu me mets une bande. On te va valise. Oh, il est là. Il est là. Attends, tu commences. Car mousse avion. La mousse avion. La mousse avion. Il apparaît qu'il y a une mousse avion. Le monde est en sachet. Non. Non. Papa, je me suis fait C'est ça l'aéroport. Mais comme ça va plaire. Camarade, et même pour toi, tu as un poteau. Avec des bilans, quand même, mais tout côté, c'est mon fils, il faut m'appeler. À quoi il y a bon côté. Merci. Dieu qui sait, mais peut-être tu peux parler de bonnes choses. Merci. Modéro. Papa. Cher ami, la seule personne qui a aidé dans le problème, c'est seulement toi. Si je t'ai fait venir ici, tu n'as venu à Mimi, c'est pour m'aider. Et ça, problème grave. Tu sais, c'est vrai, toujours atteint un blaguer, mais je suis sérieux maintenant. Aidez-moi ici. J'ai essayé de te parler à la maison, n'a expliqué comment mouillon son examen. Et puis, quand même, croiser ma bras mais au moins, je perds quand même. Mon cher, bien sûr que je vais t'aider. Mais mais tout ça, c'est toi. Non. Tout ça, c'est toi, tu pasteur. Mon cher, ngane nazo peso ba tactique de jeu. Moi na wana mini fauti ki ndenga. Ngana sauver trop. Non, ça c'est toi. Ngam ramboyo. Nazaki nanga mur na ngoté. Tu le sais très bien. OK. Mon cher, on n'a pas le temps de perdre. Dans un comme ça. Na sandeni. Zoyer tout na hebete. OK, les kota na kati tala terrain ndingiza, so petio na za, ubimisi eboy, abima boy quand même na sula na. Ya na quoi victime lo mo boy na innocent mais tu peux. Na quoi victime donc na za innocent mais bolingono ka mon cher. Kende kaka, on n'a pas le temps à perdre. Yeah. Esprit. Konzo. Mais nous, tu l'as dit, esprit. Esprit. Rien n'est beau. Ah, on a tué. Ok. C'est la main. C'est bon, ouais. Ah, si qu'on a mon yo, place que vous avez qui m'a mon lili. C'est ma maïs. Comme on est c'est ma maïs. À peine mais boy qui tourne ma case.
Non, tellement. Bonne. Oui, ça va, bon Dieu. Ngola Nzambe. Bon Dieu. Oui, ça va, non, on va bien. D'accord, va. Voilà, non. Moi, Mimi, Nena Yawa, et ça, non, mais c'est super. Zamba Ebi. Si on prend, Babinho, sur la mission de Nzambe Naibaka. Nena Ebi, oui. Muscado va en Banga. Vous avez Té, Nazari na check et boy for. Chuke na bio yo na yo ki les jours lobi boza muscador di ban. Pas te mi bana kwa. Té, toi ka pour ni ko lebele mi zo mona na té. Yebi sa kota na ina za nganga moko. Ozi azate. Akota. La bi yebi sa akota na sanga moko. Aya kana. Ozi ake, Kevin. Ake vite ake ne prière bana ba prière mo aussi ça va. Ah, na wana ebe kisa ba ngomba o mela fort. La béni kasi. Ça va un instant hein. Ah, pas mal. Allô? Yeah, azaye moko rôle ça zate yaka. Na soki mambo songa na vandi ya pa mama. Bah, bon yo mona na bini banda. Yaka ko na vandi ko to. Beta show. Ouais, kitoko. Ah, konta ko to kingeni. Oh, ni ndo mo kingele. Ai moko. Oh, ça te, moi tu n'as pas besoin de ya ko pa na bien. Ai moko. So mo agere funa tsara yo ke ngande mampinga. Ah, ni ngaba benda so le mo, sa mo so la. So mo le mo le. Ah, tu na ko no se. Moi. Tu na se. Olha aqui. Permets ça. Mais je perds quoi? Ne cite même pas mon nom. C'est bon? Ne cite même pas mon nom. C'est bon? Tu as le culot de me parler Mimi, fianton, démon, assassin. C'est ce que vous avez préparé, non? Assassin. Bien préparé même. Il fallait qu'on se prépare. Bien préparé. Sortez, où vous qui n'avez nous sortez? Sortez. Je sors. Sortez. Je sors. Non, tu sors pas la manière. Allez-y. J'ai vraiment regardé. C'est ce que vous avez préparé. Non, comment est-ce que je peux rentrer chez moi? Comment c'est bien? Comme ça, c'est bien. Continue de me parler. Tu continues. Tu as l'audace. Arrête ça, s'il te plaît. Arrête ça. Zidane, on dirait une auto, mais réalité. Je n'arrive pas à comprendre. Et là, on y est comme Mananda Kunangaï. Pierrot, refoulé, aïe chassé, na sandale, tant que tout qui kokola na bujeunesse autres za koyemba tata aleki awa yo benga nano bango misato kwa bayeba na bako benga ba otuna au fait problème nini elekeli Pierrot o Pierrot azongi kaka subitement boto vanda tout mona mona porte fungami mona koti biso mona za na poto on dit eza ba mvutima ezolanda biso ta ba problème toza nango ta be tap tozo kende ozo bundisama mona kene poto mbongo be tozaki nango la semence on ezaki ya kafu to zimbo wana nyonso tu to tie mwana ke poto pe mikolo kaka boye muke ba sanza muke mwana yona ya kozonga kaka boye mwana zonga benga nano za téléphone benga bango yeba otika oyeba te so bengi te pire zo pesa explication te trésor loi alors benga trésor loi so zeto bengi mama Izé yana ye bien mama Pauline mama na ye. Comme ça, bango so azate otiki message na répondeur oyebisi bango so ka yeba bengo ba yebisa yo parce que bango de ba approche na bazaki kuna na ye kuna a bombelo monte a so vérité ni eleki kuna elekeli Pierrot kuna nzambe ayika na sandale la plastique fier kake belé fier ko boma moi merde bate akotinga répondeur
que j'appelle le thermomètre. Thermomètre. Bobo Bokole. Benga Bobo Bokole. Ok. Eh, on a un ensemble. Bonjour. Merci grand frère. Au garda benda numéro nanga. Oui, Azana Kishasa. Eh, mingala binyo makamongo te. Nini? Attends chérie. Non, Nazana Zidane. Ah, ya bobo. Et bon, au tiki eboye. Au lobby na yete, grand frère. Hein? Nini kasi ah. Mais tant qu'on bengane à Zoboya, mais yaya, bengangaï, Luka ba mécanisme mususo salaye, c'est ton fils, comme il est mon fils, c'est ton fils aussi. Oh là 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 là, grand frère. Oui, nazo yoka yaya. Nani? Les rois de Bounia. Voilà comment on va penser qui est. Nabanani. Bafia, musique ya bafia ya Lyon. Lyon ou bien Lyon? Ah. Aïe, 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 aïe. Allô, Bini? Aïe. Nabotaye, moukoua, moko, je sais. Soka bunina mundele, mundele, naza makaste, piro, kubuka, ye. Doa bunele na mundele. Non, c'est ma mundele, moko. Abundani, la babasi. Aïe, aïe, aïe. Pardon? Ok, Dieu me pèse sous ce cas. Allô, Bini? Allô, Bini? Allô, Bini? Piro? Napoto Piro, babana ko benga roi de Bounia. Piro, azana musiki moko, soka koti na boîte. Cours en théologie, et bandako kende bien. Il paraît-il, il rigoye moko ya mundele, alinga ki ye mingi. Il rigoye ngaza magicien. Adako bisa bambongo na ye Piro comme il lokola par sec na ye. Piro ke kuna kasi en théologie to dinaki bona. Théologie au terre na miso bato telema boso chasse au gafaka ba passer ba frère bazo seka yo. Théologie, pas en théologie. Pas mal. Et on vient de motomètre, je on vient de motomètre binanga. Roi de tous ans na zo yokuta na roi de Bounia, na comprenez que roi de Bounia waza nani. Roi de Bounia, ça va. Un verre de jus. Ça va, roi de Bounia? For you, for you. On a eu. Maman. Ça va, roi de Bounia? Mais ça n'a pas d'anglais. Mounia, il y a un problème. Hein? Depuis Naye Awa, on a un bateau dans la bangote, quel que soit, il y a deux mots. Parce qu'il faut que ça ne s'engage pas anglais. Mais ça n'a why, hi. Lingala paie trop au monde, ils ont raison que ça n'a souci. Hi, why, lingua, il y a un bâtiment qui est au kuna. Vous êtes dans la sonité. Eh, Péro. Zidane, l'imisamke. Bandela Olovini. Aïe, na why. Why? Na mesani déjà. Est-ce que bimbongo, bimbongo batinde kona poto, bimbongo ne utai wapi? Hein? Mukulu mbongo na koti na sema belé, hein? Maman. Ali yo ko sa mbongo na ba vanti okena poto ba kona pesa mbongo comme roi de Bounia. Roi de Bounia par rapport à quoi? Non, roi de Bounia eza maman moni que bakonga na zuya. Bounia, Kivu Nord, Kivu Sud Kivu et puis bah c'est là parce que au monde même la classe tant de manière qu'autant la cours à théologie donc kobanda psaume aux yeux éphésiens son azuni pour un corétien tant on va le cabo était corétien nazuni pour Matthieu non même la maîtrise ya Bible na mutu na ko vanda cabo je commence maintenant na ko vanda loba oui c'est dans le Nouveau Testament chapitre et chapitre Nouveau Testament singa ba kopesa yo Matthieu 7:7 wana chapitre ouais singa ba kopesa yo Péro. Est-ce que mamuzo leka a oyebi? Hein? Est-ce que le papa nous abimisi mbongo nyonso azalaki na ngo po okende? Kozonga tango na kobanda déjà musala na ngane na zabo tout déjà. Batu basili, te batu basili l'église. Tala batu basili l'église. Biso, prépare la bagarre. C'est comme mon habit tout maman conscientiser moi na. Prépare la bagarre. Elle faut qu'on l'église mati bandi millions so de biso ba kepa elle ko biso toi sous ne loro te. Est-ce que papa zo la. Quel soir quel pour la yo? Écoutez mes amis. Yo ne quel soir la gaille. Yo ko ça va petit ça pour mbongo wa modibi. Ah, après ça biso coupa de gars na Pierrot de toi. Qu'est-ce que tu as fait Pierrot? Oh! Oh!
Qu'est-ce que tu as fait, Pierrot? Pierrot, la station n'a pas de elle a maudit, yo. Tu es maudit. On va toujours maudit. On va pas la mayonnaise. Après ma salle, Isaac. Allez, Bima. 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 À contacter. Je suis comme l'Isaac de la famille. Si Abraham, il y a aussi. Sors de ma maison, Pierrot. Abima. C'est quoi ça? Maman, passer au sama aussi, ma bango pour maman. Maman! Mami, non, sors les yeux. Ah, Gaïa! Pierrot, nous va wapi! Pierrot, mais pas wapi! Pierrot! Pierrot! Je ne suis pas là. Ce qui parle là, je suis tout bête. Je me suis dit, la carte de côté, mais écoutez. C'est moi qui suis là, la chambre. Chérie, il faut sur la naïe. Chérie. Chérie. Maman, non, et là, on y va vendre la caillou. Et là, on y va vendre. La carte de pasteur. Tu peux pas faire ça? Jus d'orange, assieds-toi. Jus d'orange. Tu sais que aux autres commettre la babie est belé.
Nanda kunanga pasteur. Nazola kso nzela nzambe. Nzela nzambe yango ona ola kso yo lingi na yo kosambela to lingi mamba muki. Aujourd'hui ma vie no wala na boy. Je t'avais dit que moi je ne peux jamais héberger des aventuriers chez moi. Nasa ba délivrance combien sur l'église au lieu ya le souté. Comment ça n'importe quoi basi makamio sur ma beyo. Alors nga nasi na lembi. Je vais appeler papa pour lui dire ma bêtise na yo mais pour l'instant prends tes histoires, sors de chez moi. Allez sors de chez moi. Dis, je ne plaisante pas. Prends tes histoires, allez, sors, dégage, sors de chez moi. Je ne veux plus te voir chez moi ici. Allez, quitte, sors. J'appelle ton papa tout de suite pour aller dire ça. Papa m'a cambié au sol là. Je ne sais pas comment on a reporté à ma lèvre qui a mouru. Va faire tes bêtises et donc ça on a papa. Ah ok. Kende na boyo ya ko récolter nga milimo mabe nyonso uta na libanda oya na mona ndako o betsa ndako na pas tes choix allez sors. Comme tu veux danser, tu veux olingi ko bina ba faire ba fali patati patata ko bina na ndako na ngai je ne sais pas si ce qui réellement ça danse tout ça ozo lokanda kuna ngai avec ces gens de danse. Allez pas tes histoires. Quitte chez moi. Papa, s'il vous plaît. Je ne blague pas. Papa, je ne blague pas. Moi, je ne peux pas tolérer ces gens de comportement. Je m'en fous. Moi, je ne peux jamais héberger des enfants pareils chez moi. Moi, les qui a pasteur, regarde comment il se comporte. Vous trouvez ça normal? Si jamais un fidèle venait ici, mon dinimo quoi, il y a un couple d'un modèle, réputation dans les arrois, considération dans les arrois. Non, trop c'est trop. Trop c'est trop. On a évité. Je ne sais pas si on a enseigné à niveau na yo. Non, je ne peux pas supporter ce comportement na yo. Non, on doit côté de votre riche à mon tomate. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est dans la chambre où tu es pour l'on a Nicolas na inawa na epse na yo kaona ni. On y connaît kata salo ata yomoko vraiment. Est-ce que bibi que ba to minene ba yaka ma sœur ba yaka awa. Uzubina kata salon. Tu te rends pas compte que porte ta polele. Hein? Ba ça la monter. Hein? Ce qu'on faisait là non, là c'est calme mon ke bona matakuna na sola naïe. Sola ni bête pardon. Quand fa comment va quand dans vers moi. Sola la naïe. Ba tatouage ozo beta. Ozo la ta ba sengle ngala côté la kayoka. Na côté la kayoka. Faculté na commune mon camp de Sénat comment ina bon ina ba donner ce matin kuna ina ba tarane ba kata ba suki bo ba ta ba tatouage jouer yo ba yone mto motanga ina o yone mto Zambie na tomboli yo Seigneur notre Dieu pourquoi le loup na sanjo le combo na yo nzambo yo bongwanite kolo yo ndozali nzambe papa merci pour la grâce Yahweh na tomboli yo Seigneur pour na bolamu na yo eza na nzambe moko taza lokola yo eza na nzambe moko takokani na yo Seigneur likolo na sepe na sena mabele nzambe mosusu azate c'est toi qui es le véritable Dieu c'est toi qui es le narcisse de salon les créateurs incréés Seigneur yo ndozali nzambe ya solo le véritable Dieu les ressuscités de troisième jour na tomboli yo nzambe Yahweh tozala papa mosusu te bobele yo tozala nzambe mosusu te bobele yo o soutien na biso elonga na biso yo ozofungola baporti Yahweh na pamboli monene na yo Yesu zwana lokumu éternel Dieu de gloire nane toli bon nzambe na yo elonga basantu zwana lokumu nzambe yo ozamala yo ozamala Yesu oza bien mpona biso Yesu oza bien na libota na ngai Yesu oza bien na couple na ngai Yesu oza bien na etonga oyo Yesu oza bien na pamboli mokeli tombwama na yo nkolo na ngai biso tolimo nkolo na ngai Seigneur yo ndono to mapoza li nzambe kati na biso zala nzambe kati na biso zala nzambe mosusu arenyete nkolo na pokwa lelo mosusu arenyete nzambe kati no sika mosusu arenyete na kati na tonga na yo mosusu akonza te Seigneur mon Dieu mon roi kaka kombo na yo le nom qui nous a été donné au-dessus de tout nom le nom de Jésus-Christ de Nazareth akosala lokola yo nzambe papa mosusu azate sima na yo nzambe azate na tomboli nkolo na nkembo Seigneur solo tobelela nani
tobelela nani yo yawe biso tobelela nani ye nzamba bolingo yokumbama na yo yawe yawe yokuma nzambo yo yawe yawe yo yonde mosantu na lula yokumama papa mosantu na lula ye zambe na biso dono kumbama na yo yawe yawe yo mama yawe 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 yo kumama na yo yawe yawe yo kumama zambo yo yawe yo kumama wana tozosenga reine kombo na Yesu Kristo bakombo mosusu ekonza te na kati na église oyo bakombo mosusu erenie te na kati ya babota na biso bakombo mosusu erenie te na basanté na biso kaka kombo na Yesu Bible ezoloba na biso et un seul nom qui nous a été donné au-dessus de tout nom et devant ce nom de Christ de Nazareth tout genou la Bible dit tout genou doit se fléchir et Seigneur mabolongo nyonso egumba mela liboso na ye tobeleli kombo na Yesu na pokwa lelo na kombo na Yesu yawe na beleli kombo na yo Nzambe Seigneur kombo na yo konza Nzambe na ngai Seigneur kombo mosusu te kati na biso kombo mosusu te na bomoi na ngai yawe nzamba lola kolo na nkembo eza na bakombo ekonza na kati na mokili oyo ekonza yawe nzambe etombwama Seigneur yo nde ozali nzamba solo lesele no oyo ebikisa babeli lesele no oyo ekangola bakangami lesele no oyo yawe nzambe eyeba na kopesa elonga lesele no oyo etombola oyo eza biso na se na putulu lesele no epesa biso motuya yango na tombo likombo na yo tombama na yo na kati na etonga oyo na kati na eglise oyo totomboli yo yawe yo nde owumela yawe totambusa maselo biso te yawe kasi totambola elongo na yo nzambe ezala dirigeant na biso yawe tambusa biso kolo yawe nabeleli bikamwa na yo nzambe yawe yo oyo sala bikamwa kombo oyo endima pasi kombo oyo endima konyokwama kombo oyo endima kolata ekota nzube kombo oyo endima kobakama kombo oyo endima mopanga na mopanzi po ete ngai nabika tika na tombola yo tika na tombola yo yo kufa liwa ya soni mpo na ngai ondima liwa ya soni nzambe na momo tombwama na yo rien que le nom de rien que le nom de Jésus kombo na ngai te kombo na ngai te ngai nani kolo kombo na ngai te kombo belakeli mabe te kombo ya bapasi te kombo ya kolela te kaka kombo na yo ekozala esika oyo yawe po ete babeli babika po ete babeli babika bakangami yawe nzambe bakangama loboko na yo règne katikati na esika oyo au nom puissant de Jésus topesi nzambe merci alléluia trop c'est trop naza kunganga na balabala bantu nyonso bena bantu bonso muyinjila buvu mbonga na ngai bipesanga mbongo na ngai et puis bana nga pepekisi bele bintombo kusala lisusu musala ki boy to papa tika bino bujak naza kulwambela bele naza kukombola no naza kunani kusala nyonso naza kusukula na bilamba ya pastor mbonga na ngai me woya bino makubana basako kenda awuti mputu bale furi yeye azokuti nsans yango basako muluba na mikiti muluba ya mwana musala sala kato ngana mikiti shi tuyena wewe bantu banendisu na wewe tutiki jama bantu nyonso batiki jama. Et vous allez me donner mon argent. J'ai besoin de ça. Si nous tenons dans la loi, nous avons un poison. Un poison où il y a 50 francs. Ne soupe ya maman. Ne soupe ya papa. Ne soupe ya nani. Ya oya utimpu. Pa. Tendresse. Pero. Oya mwanshi. Na te poison. Le coup fait une nyos. Na soupe le coup nyos là. Mbanga na ngai mbanga na ngai. Odo bani. Mayonnaise. 7 mois. 7 mois impayés. 7 mois impayés. Moi, mouton. Même problème. Papa. Ata problème ezali papa basolo.
gango tondi se batoli comme ni papa olingo sambu sabiso bon foutez moi salaire de frais de régime yo papa non bon zoba bon papa mutu shimba yena limisa na nalo bilamba nalo bilamba lokula na sakulunga na lwango oyo je vais partir avec mayonnaise nakotika te bone na ngai kosambusa biso tokotondisa bato pa mutumbu tokotana kati osola na mama eza nini nango comportement mabe pa mutumbu eza eloko nini yo moni ngo comportement ya mabe tokotana kati osola na mama tiki eloko ozosala o papa na respectaka tokotana kati tokotana kati na ndendi pasteur apembwe na ndendi shikava sitani apembwe nani comme ça. Papa Moutombo, la pétition. Je suis dans la chambre. Maman, ça là. Sans effet. Sans effet. Sans effet. Sans effet. Elle a mon avis bilamba. Ambo, on a bilamba. On a cicatrice. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Sans effet la émission. Ya comme ça maman. Qu'est-ce que maman mangolo ba? Ya que bisa ye. Pour la respecter bino hein. Oui, buka ni chate le kula. Kuna nibo. Noba na mekitisi. Naza kusali sabino naza kusali musali ya boy. Non, non ne bado bata kuza, ngodo batika ka gratana na ngere tuta patu ya loloenda. Ata uyu mwa soko moni mona silage nyonso soko. Asaka ka buyakate. Tuta patu ya loloenda. Asukuru kwa loloenda. Soko mwana na boy. Yebi mama Maria. Mama Mariam. Lubingi. Ndeko ya mama Betty. Lubingi oya Loand. Si batatu moshi batatu. Bwana bana na ngaba kupenga nani ngoko. Basi kupenga na zokende Loanda. Tout de suite pas mama Betty nani. Na soba skonde oganga. Oganga. Na mbanga. Mwana nini? Monga. Bonge bima. Yo. Nganda koyo, ngalo pango yo. Yo. Prida na mvia kayo. Akoza kizengi na respecta koza ndeko na ngai. Prida na mvia kayo. Oza kizengi me na respecta koza ndeko na ngai. Tui. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. 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 Zamba Zamala. Aza bien papa. Aza bien. Maman Angèle donc. Kumbo tuzana ngo ya munene. Ya solo tuzana mukumba évangélisation. Akasi papa. Tâchons Nzamba pesa biso ezali nde komema bato vers le royaume des cieux. Amen. Bato babikisama chercher le salut des âmes. Amen. Mbongo yaka na sima. Ouais, papa. Et puis nous avons senti déjà que Nzambe na lula azobanda kofungola biso ba porte parce que oyebi ke na ngonga muketi etonga o ekomi boye toujours quand même ba chaise toujours ndenge modèle ko décorer église na ebisio dans l'anzima quitté voir même frère Gili Bilolo na Paris na frère Michu Mateta ba benginga ba esika ba nanga bazotinda biso mbongo to somba so ba groupe les groupes électrogènes donc to tient église na mona vandi na binzambe donc en tout cas la personne peut courage les soucis babio nzamba soutenir les hommes ça la nzambe les hommes ça la mutute et puis la personne sous courage vraiment donc merci beaucoup en tout cas tant on solo là et bien ça bango nzamba pambola bango ya mingi c'est bango sous numéro na yo ba ba benga yo Frère Bombay, c'est bon. C'est la biso. Comment on peut y aller? Frère Bombay. Comment on peut y aller? Vous avez l'évangélisation? Vous avez l'évangélisation? Non, pasteur, tu es ma solo moko. Vraiment tout sur la famille. Ah, famille. Merci, pasteur. Pasteur Azabia. Merci. Amen. Amen. Pasteur, tu es. En tout cas, et pas à Pasteur Modéro. Pasteur, n'a évité vraiment. Donc, n'a aucun des sous pour nater. Pasteur, niveau à Sodome et Gomorrhe, où il comme dans quatre églises, dans quatre litomba. Pasteur, n'a évité, Pasteur. Vraiment, Pasteur Modéro. Ba jeune fille nyonso oya église ya Itunga nyonso basi nae ali komona basi te ali kotika diamba te mukula kilt otozaki wana oya ka eta oya matani Itunga so la bangi likolo wana nyonso izelo na bana komela kala pasteur natika mais comprendre que na kolanda la vie o no bando ko sala libanda otono sana bakeli ngabe na kolanda na prière
le cola modéro eza kutu vomé na zongi la ta vie wana nazali nango par rapport ya nazonga nazana pasteur modéro yango ngana baninga na misatu ba frère na mibale mampuya tozui décision tobino biso photo landa yo to banda kwa kusambela awa na yo po pasteur eza na ko flatete eza ndenge yo te ya biso ndenge il faut biso tolanda mais ndenge modéro pasteur modéro excuse ate ya biso en tout cas aza vraiment na bonne zambete frère Bombeze koloba bongo te parce que ceux qui nazala enseigné pour na yeba loba na Nzambe c'est Nzambe asalaka na nzela pasteur modéro c'est un homme de Dieu oyo komeli c'est l'homme de dépend que ya Nzambe etaleli yote bobeta mo peli solo te soki bolingi to sangana pona ngai na kolinga te milimo ebunga mais toza na posa toyeba na kokane ba âme pour la biso na biso était na ko la pesa ki biso abi aller fête de toutes les nations mes disciples amen donc la zana apesa biso mission ya kokomisa bino ba disciples na ye amen pour que un jour toza la sauver to kota lola mais makambo o itali ya mosel na nzambe bobeta ngo sous le solo te et pas mosel na nzambe makambo na ye ezalaka problème etali nzambe ata David l'ex Saoul a lukakaye par tous les moyens parce que nzambe ne mtaponaka Saoul azana ngonde alors tant où ya tambola ki mabe tant nzambe a rejeté ki ezalaka suna David te ayeba na ko chama beaucoup likolo mosana yango na David alobaki vraiment ti akoma ki na point akoka ko bomaye alobaki na ko chama beaucoup likolo na yote donc voilà makamuna etalela beaucoup plus nzambe bobeta ngoli solo te ngai pona ngai likambo ezali te bobunga te bozala na partie elanga na nzambe bien aimé vous devez savoir une chose na makambo na nzambe toza lokola bakimi mbangu Paul azoloba na Timothée toza lokola bakimi mbangu mais il y a une couronne où etelemi liboso na biso alors faut to courir to combattre selon les règles donc tozala penza na kati na molongo ya kolanda makambo na nzambe na alima wana nde tokozala couronné wana nde tokokota lola donc pour apporter un prix bien aimé alléluia alléluia bien aimé nous sommes des pèlerins mokili ekoleka baposa nyonso mokili ekoleka litomani eza na motu abungisa bomoi na ye po agane nyonso mokili azanga nzambe azanga lola alléluia tozali awa église ezali église ezalaka motu te église ezalaka nzambe nzambe nde moto apesi biso mosala toyeba na kokanie baama alléluia epuis papa Bombeze elo nakoki koyebisa bino frère Mampuya frère Pompidou elo nakoki koyebisa bino ndenge papa uti koloba na bakisa mosusu même bible eyebisi biso ke ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés. Donc, bisika nso botambola rien que na kombo na Yahweh. Et non, botamala kombo ya papa modéro ya pasteur modéro oyo bomoni aza mostali na Nzambe. Nzambe muto ko juger ye. Parce que biso bato mokito ki ko juger par rapport au miso ezomona. Mais on Nzamba zomona eza mususu miso na biso bato na ya Nzambe eza différent, hein? Donc musala oeza ya mutu tende papa lobi eza musala na Nzambe to simba na maboko to sa musala na Nzambe puisque milimo et pas na Nzambe et noto bungisama, hein? Ponde eza wana d'ici là frère Mampuya na ka déjà oyembaka bien. Donc d'ici là déjà bazo sunga biso na ba instrument et pas frère Mathieu Pambani, hein? Mathieu Pambani, Mathéus Pambani azo sina so ba instrument na frère Pichu Bonga ba routine so ba instrument lokwa boyemba kitoko boko yemba awa boko kumisa yawe et puis mona na gloire na Nzambe kokita. Amen. Parce que là pareil non lokwa biso tout ça descendant Jésus-Christ ndeko ba to la na Yesu et sommet ou esquisinga peut-être en plus et c'est mon fils na za pasteur côté na zokota boulon l'église on va commis quelque part on entrer dans ces portes avec les louanges vraiment et le quoi les bosso vraiment ça les ngai plaisir hein Nzambe ya comme ça na zone amen peut-être ça vraiment merci amen en tout cas les abba pas pour la vie naza
la confiance nous attend moqueté. Pour nous nous avons la niveau d'ingratitude. Donc master azala kaboité. Puis on va trouver na yo awa to souffrir. Avant que tu ennemi qui va na notre cause ya yo moni tala kaka na odi na bossa na yo te na yo comprendre que mutu na zaka mutu na yo. Le plus gros c'est le rosalinga te. Ah nzambe nanga. Si content aux autres que pire c'est le rosalinga te bien. Mon kili na habité. Ngala kene ma formation. Papa lobi que pire kende kuna pona esprit a préparer nganga un jour na remplacer une église. Siko yebisanga na kema mususa ngana kanisa mabilamba te na tika neza na fona tika platina no bilamba na tika formation na église. Na keko la bapsom. Na keko ba Marc ba Luc. Yo yebisanga so sur la Facebook. Mais na carte Facebook parce que moi au kata comment on publier ba Facebook. Yo na la publication ba Facebook te pire. Na Facebook mon yo na publication pas na ba mindeli ko ni ba photo na ba boîte kutu publier qui comment va na obenga yo. Ceux qui les rois sont des bougnes. Vous comprenez ma beauté. Mon différence entre qui ne en Afrique na Congo na poto. Mon poto ba pasteur ba kota ba ngombo. Pasteur ba kota pe na boîte sala mbia milimo whisky na vandi. Tala photo nous soka na Bible ka liboso bo. Ata na pe na mia masanga, ata na mia whisky la tibi. Sala sérieux. Pour les lemboni que nazamu na mostanga ne kotanga. Ne kotanga binota Ecclésiaste, notanga 2 Corinthiens, notanga 1 Corinthiens. Mais moi moi luyalo, c'est moi mo kepa, o milimo mo ke. Papa na mo di mo mutabuzoba, yemo utamela mo mukava matala cher. Moi luyalo ya. Moi ngana ngana tu comprends? Mais na ngayo ba fleur na bango parce que soit le mutu mora bien ba code nga ba nozanga te ke mutu na allo c'est combien d'années na le code faux code user code na ba bien bi ko soit comme 32 yo comme celui qui yo ngokutana makala tala roi western na escroquer western pour pesanga code ya mabe lokuta oui ba ko mater limbisanga même so ba ko code ya mamelika yo tikara ngasi ko ne na zao banana yi ba ba refulinga espèce na kid mais na hôtel parce que lo monga na tikaka na psaka on na binde ko nanga nga na hôtel lobi na koza le na koza la te mwana nga ko représenter ngai yo na tsaka makanisi nanga nyoso ba kitata tela nga mwana nga obi bana Chanel akenda mwana wana na bikaza na zinga so no beta la machine no sa calcul mwana na kenda wapi kasi mwana kenda wapi yo ndenguzao ndio vandi wana na combien uyu tinda na combien yo tuna mama Chanel yo tala mbombe nga na tala bomoto kuma kilana ngeza na kati c'est mama kibomoto te parce que ngai soko tikenga na landa na sala Sylvia na ebela Chanel na tunyo akenda ko kena ngula tuna mama okendo wapi te poso ba bengana pa na biso ndi na ebite bengana isko akenda wapi ngapo na bengana na moni pete na yo aza wapi moi tuna mama Chanel usainga na passer on a bino to bana na ori mona onde parce que Chanel on nga zane sabala mwana Chanel amkusa bala Chanel la bala Chanel de sabala le mwana na Chanel andimi na ye abala na ye siko ndenga bali bonga biteka za na mwana na libu tezela yo nga abate kwa sana na finga ma baby tezela no toza masana ko finga pe na zongi na fingi yo na finga na benga no kasisi oh pero boni yo pe pa na yo na ko benga no ko o na poto to sa lo nini pero tini nini tika mama wana nini pero poto lelo tilo bi basket yo mutatindia na biso yo bidani bi Serge Palme papa bi Serge Palme ko la sango ka ba ministre ba Serge Palme yimta tinde ba yo tu dia tinyo yina donc comme ça pone na sana yo sanga mona tata ko zonga na succès même na Europe so côté parti même na Bulgarie OK même en Russie au mona bana so tata ça sanda tata l'équipe ba na forma mususu nga po meza mwana nga tout ce blague wana moni Chanel nga mona na Chanel mais na bana nga te kwa pour ena mususu bana mususu nous a faible on a faible massa boete on a faible mwana wana aza mwasi moninga na yo ebi kaza la zemi moi c'est moninga na nga mwasi na yo na mona te mon frère dans la série oza bona oza sa so gini yo na nini so gini na mno so gini pastoral so nini dans la série yo mwana mwasi na oza ta sonité moi na kokanga makasi yo faut la mona Moni comme bise. Ça m'a bon. Moni comme tu bise viol wana. Bi viol ending. Te lo ba bien. Moni viol les années. Et là la so viol dans d'autres no viol. Papa. Et là la so viol c'est pas viol. Bon les avions. Yemo pas se pelekte. Yemo zo ba na posa kwa mwana na zwa. Yo kanga. O la sanse comme. A se pela bien si mais yo ndeko yo faut ça y est. Par influence ya on va pas bino andimika na CF ça passe la passe autorité. Vous comprenez. Et puis depuis notre formation qui pasteur on a na mabete no tele mais bon déjà no benga violeur. Ala blesse on ose lo mboko. Oui binga la mouvement. Oui binga na bien puis. On nous en a mo dani na on keno dali kolo. Na mo na no kolo ne ninga. Ya beto beto tonga. Atuko tonga kuna. Pierrot. OK. Kolo yo mo na pa na bino. Ndé mo kolo yo l'accent ska Chanel aza. OK, au revoir. Bye bye. On se va revoir ba tenga na so sufi na la posa mona. Na pa Chanel azala. Kena. Moi bisa za la so fisa ngamba. Kena, on so sana. Osa. C'est moi ça. Ya to so ngakati. Ya ko bisa ngakati mana posa na.
afuna mwana chene sana mwana ngai jika refresh to bengo komoni so mutayi babela ke jika biso to bengo na sana na mia ma jika te la passe baba mobima bam donc soni si umiya ya kana ya katsa libonza ya moto asimbami na yo ozali elembo ya bomoi bangai lokumu ya bomoi na ngai otika likolo polele masia potomona kembo pengu ya na yo ozali ziba ya mai ya lobiko lokumu ya bomoi na ngai yozali bopemi na ngai bipai na kotika mikumba na ngai yoza bipai na kitisaka motema masia na ngai yozali lokumu na ngai bipai na kosimba soki nalembi yoza bipai ngai nakitisaka motema masia na ngai ozali nzete ya bolingo masia nakatelanga ya motema na ngai ebota fololo ya malasi kitoko na miso na nzambe na bule yopesa bokono kombo ya lobiko Belle-sœur, oui maman, qu'est-ce que vous? Non, non, c'est à moi adoration avant la prière. Oh mais non, on mérite un studio. Ah mais oui. Moi on a allé. Oui, elle a l'air déjà. Belle-sœur, si vous avez un colo, niveau soyemba, mon otataki à Zaola la tête. Non, moi là, donc yemba. Mais c'est oui, parce qu'on attend encore le yemba. Si, nous bandons yemba à l'église Nazaraki. Ah bon. Nazaraki chanterait, la carte adoration. Merci, bah c'est conscience kandenge ya kina on a depuis dans le mois pour na. Otika no yemba. Bon, na tika te pour voir, ils en angol. Et puis ça yo, msinga ba char de poule. Ah bon? C'est vrai, en tout cas, vous na yo gardant ngo belle-sœur. Gardez vous na yo produisez pas comme on en est. Arrête. Que la situation. Produisez pas comme on en est. Arrête ça. On a la bois qui na kaka. Moi je m'en vais tout qui na ligne mususu. Pas de boka tinga na bois qui kaka, en est quoi qui bonza. Général, c'est quoi ça? Moi je fais. C'est ta belle-sœur. Oh, fais-moi de bons bisous. On va pas la bisous. Mais toi, mon panty. Ah, chérie. C'est quoi ça? Non, mon frère, niveau belle-sœur, non, toi tu es chez le balcon, pas de musique. Il faut avoir musique tout. C'est ta belle-sœur. Grand frère, vous avez raison. On s'est quitté. Naïf, ça y est au niveau belle-sœur, Azoyemba. Grand frère, qu'on néglige voix naïveté. Aïe, Kouimba, Makas, Nazaki, non, quand vous m'envoyez, Makas, vous radio, et bien la radio. Mais qui t'a vous baissé un toit. Et on a quitté les petits belle-sœurs, Aïe, Kouimba, Makas, on mérite Aïe, studio. C'est vrai qu'il dit là, c'est vrai. Oui, chérie, oui, mais qui n'a pas de yemba. À mon église. Bon, d'ailleurs, il y a une église, mais il y a des dimanches. Ah oui, bon, vas-y, chante à mon aïeux. Ah non, mais oui, chérie, j'ai l'oreille artistique. Je sais détecter les bonnes chanteuses. C'est bon, c'est vrai. Allez-y. Bébé, où t'es chanteur? Chante. Non, ici, chante. Ah, bébé. Chérie, chante. C'est tout. Tu m'as besoin de balai. C'est c'est pour dire un ramboy, pour dire un eh, pas de commentaires, j'ai envie de t'entendre chanter. Allez-y, il y en a encore. La commission Nzambe nanga Yozali elunga nanga Kolo Nzambe nanga
likolo yokalo sambo nanga tala pasi nanga Jésus. nanga likolo. Tu as une très belle voix. Tu as une très belle voix. Ça, c'est un don du ciel. Mais oui, chérie, n'allons pas par 4 chemins. De demain, na coach hostel. Ouais, c'est ça. Il faut qu'on vende tout bébé. Moi, on n'a pas d'amitié. Prends ton temps. Tu as tes chansons à toi. Oui, oui, il y a un tu connais une chanteuse célèbre, il y a une musique chrétienne, il y a une invitée dans l'église, Esther Akawa. Oui, oui, maman Esther. Elle m'a bien. Suko Mobali, c'est mon ami, JC Chituka. C'est mon ami, il a un studio en Bengaye, comme ça, on compte un studio Panaï. Et puis comme ça, on reçoit Naye, bon ça la featuring Esther Akawa. Et puis je t'assure que album du siècle. On va prêcher l'évangile. Dieu va parler aux gens. Nani pas allé. Touche-moi chérie. Eh modéro. Tout ça là ngo awate a ote pa na yote. Na yebi ki muta santé c'est pour ça. Kandi portail te tika ko. Tabo. Ivan. Te yote ni mako pisa ngambo ngana ken nebi ke. Naza na posa Clara. Posa itoninga ya kusolola na yo. Oyeba susi na nga eza nini? Clara. Madame Kagi na posa au sala. Na sali misala ta na celle-ci. Et na ça go fatigué. Non non pesa na makasi. Ce qui yo était Clara. Modéro. Umoni mama msozo sali ko moleka. Webi bien bandimi bayaka awatala bien. Opanga kapeti. Même si on a bimanga na yo quand même na boy ba omona ke sera za pembeni. Yo za nani masanga pembeni. But we suspecter biso ko so banini. Sera za ya église za pembeni modéra zo banga ko masanga te devant. La Bible déclare Timothée mon fils un peu d'alcool pour l'estomac. Timothée za ki nani? Yo ma Bible ngoye ba ngote pasteur. Tika mulengi ngai o. Ko simba ningo simba te mulengi ndo so simba. Oniko. Eza pas approche. Nalinga bino poso na bengi bino pona mapa boni boyaka pona bengi bino. S'il te plaît ma sœur, Yovanda. Non, Yovanda. Yovanda. Pasteur. Maman. Vanda. C'est clair, non, quand t'as demandé aussi des bouteilles. Vanda ko, d'après ce que tu Vanda. L'église on est encore robé, pasteur nous sommes quand même tous comme ça. Si on a besoin de pamboli. Tout ça, on va te comment est-ce que tu es là? Mais tu qui n'a pas semblé pour nous? T'es tout semblé là. Nati tout semblé là. Rosini. Pasteur. Nazanani. Ma passa za kuna. Azali na kati ya église. Atika na église ava ate. Na bitu fanda kuna. Tokei na pambola yo. Pasteur. Il faut me prendre respect za te boy. Un c'est Rosini, on quand même za mosena nzambe. Te. Oloba bondeni. Yi amo sena nzambe, yebite ka mo sena nzambe. Bon yo sani. Oti ma passa na église, ole livance ofanda a. Makamni bosana na unanga izua. So zuwa na kubenga na bino nyoso. Ici chez moi. OK. Yokota na ndakuzira ngai. Akota ndakwana ye. Oyo ngo sana mito ngo sasa ba vantir. Ndakwana ye. Arrête la pasta na bibo. En plus on sait que manja kwa hotel na kipena ozona mwa $20. Nzambe nanga vraiment. Osone pembeni te? Pembeni yo swana ye. Aosolesika te. Biso to aba nzimi na kati église. Ye moi ye na team. Yo zolobo ye na. Aya kala ngo chaque fois parce que na affaire na sala. Eh, pasteur na église yo benga nga. Non kete. Biso to aba ndini. Biso to fanda kana ba muta fanda liboso na shera te. O benga nga na ndeni.
Mais vraiment, quand ça a été en église, ils ont la prière. Ok, ils ont pris ma caméra parce qu'ils ont un peu. Si on a beaucoup, pasteur, on va tirer au sale. On va bien mettre ma pasteur, c'est car au niveau. Ma pasteur devant sa zati. So na posa ngana na minute o yi. Fansu. Bato sa. Dès le biba. Posa. Pourquoi? Non, côté où vous simba nani parce que pourquoi yo lita vous savez on doit simba modero et ça papa DS excuse bonjour pour Jeanne ici yo on discute il y a combien de fois yo on soit les il y a combien de fois na yebi so que même 10 000 francs na tiko c'est pasteur mais ça peut servir boni tout ça peut on change ensemble hein Rosnane ma pasteur na église on a mito on yo kama na yo na lakisi yo na yo que na lakisi yo même 10 000 francs yo on s'occuper na hôtel maman il y a quoi maman papa qui nous a papa ouais oh maman oh yo wana ki o wana ki o papa oui parce que c'est bon lelo o yeba benga na ma ya o bisa kamwe benga na ma papa benga na ma papa s'il vous plaît na nga la santé na ko benga na milimo nyoso atente intercesseur ya cette na ko benga milimo nyoso na dubaka ya mona vina ngai timu konungana kukota mabele yo inemission na rezona wile lungoma ndenga yemba kulobisha ngate enemission tuwele ni lupangu ngana yo lupangu nanga ukomi inemi nanga enemission papa maman na liboso mabe nyonso na sala limbisanga ye maman tenga libana papa na fuka ye papa devant baleki na ngai papa on a mona souffrir libana basi naza kuyuka mukolo wale tangu bundisha kingapa na rezo na tangu ndizela kinyangolo kuswa kutukupelu ika tile mia wa baleki na ngai mabe nyonso na sala qu'impolitesse sur la sala na kati ya ndako bomona ya miso banda suste papa so kwa kinga papa nani suzo wa mbanga papa aka mwana makile na papa na yoka pashi naza kuluba mwana ngama kuna boti ndenge balubaka maberi dada dola yoka mwana ngama kuna boti abalukelinga papa kweba kolimisa mwana mobali moko ka otsikani papa gesho azali suti papa no ya resolute sima ka baya gesho s'il te plaît omoni bible elobi papa oyo tofongoli na se efongoli mpe likolo oyo tokangi na se ekangami mpe likolo malgré nyonso oyo wana ya batiste asala oyo yo mpo olakelaki ya batiste eza kaka yo moto olongola bamalédiction wana déjà ye ase jean cause aye afukami liboso na papa aza lokola fa produit po akendaki areconnaitre ke yoza papa na ye papa ye bakolimbisa pardon zongwa papa papa na pas non ça ba camarade ba vraiment loenge papa papa sou le péché bondo c'était région bondo c'était moyen bato je pour débrouiller wana voiture na yelubi Baptiste yakale yekushebe kumima ubanda kumima na tubi shoki mbongo ishanse kubanda kuzanga na kubianga na puto na biangi Esther Kiese na lubina Esther Kiese yona Brenda tangi mwasi ya pembe lukangisha mbongo lutinda asumba kesasa yekula mshana uzeli mubali kitoko telemate mutelema na kusala lishufu ni mwana mubali etikalika. Merci papa. Gesho, nazali na pasi ya gesho. Nazali na pasi ya gesho. Todo bafana chaque modelo. Ba koncha rendre modelo kufuta ya. Lubanga na lubaki kenjambi. Gesho kende pembeni ya modelo kwa na bana kuye kula mishale mabe. Mimi kuna modelo bakishi mishale mabe pa ya gesho. Alakisi gesho mabe. Ba koncha rendre modelo futa.
Batista ozali mwana na ngai nalobaki na yo Batista kulanda sentiment te mais nukulu kokaka sentiment te Batista oza kukoka sentiment te tala place memi yo ndeti modero bato basha kubianga ye pasteur ok modero c'est un sentimentaliste modero c'est le pasteur place ngana mema kibino bokande kusambila okazana mishana mabe parce que tu es bakité surtout hier donc tu vas voir quelque chose à mboka modero la mboka pasteur wana ashala kindumba amela kama diamba tango cha kumela madiamba acha kumela masigarette acha kutambula na gesho kupesha ka gesho basi mwana nanga kuka sentimenti na sentima wana gesho akemota ndenga yo Batista kuka ka sentimenti ukeka kulala mwasi boy ukanga mina sentimali ukimidaku uja mubaya wale sipotaka sentima tala lekine yo Riki Mabaya jeli moya mama lekine bino mais Riki Mabaya lelo acha kusala foyer de ye mais yo na ya Batista Kambondo à partir d'aujourd'hui, dans le chambre de paye à elle, jamais n'a dit habitambi na royo bitambi na royo que nous connaissons sur ce dirige à modèle et puis il est fâché c'est la mort un gros fichier kajali donc pour mon derrière modèle la dernière que nous dit pas nous na bandier na mbesi je suis bête dans le monde qui mérite tout yo na modèle vous allez avoir chacun vous allez regarder modèle et nous raison manquer du bail ya Batista ya kana Ngaka ndem to ko kabula nanga ba problème là jusque là depuis dans tout na yo qu'est-ce qui ne va pas Mouska Zouib Samati et dis-moi s'il faut oser un problème ton a un problème na rosolo on a Mouska do je sais pas si c'était un coup monté ou tout ça c'est tuqué hein? Tout ça c'est tuqué. En tout cas, je suis vraiment déçu dans le comportement naïf. Par rapport à quoi? Vous voyez, à Luki, à mes mamans, je ne sais pas, la Bouzoba, ils savaient bien que Rosie et qui et Mimi, parce que yo kana kala baso like bakome ndeko solo là. Et à côté singa la ba bêtise wana. Et na ko ba so pinga mai na nzoto. Non, Muscador. Pardon. Ça clair. Comme il ba so pelo mai na nzoto, jusque là je ne pas compris. Expliquez-moi ça la clair. Bah, Mimina aussi, bah, comment solo là, et puis comment tout, ok, non comprendre tes actes clairs, non. Et ça, Mimi. Mimi, bah, ça m'a sémé. Mimi? Oui. Eh bien, ça faisait un bout de temps qu'on est au moins à la clé. J'ai essayé de parler avec Tchuké, mais quand il y a une évolution, il y a Mimi sur l'année. Parce qu'on est dans Makila là. Oui. Ça quand l'homme, on Makila, bah, ça quand ah ouais, même pas. J'ai appelé Tchuké. Aluka aïba mini banquette aïba si réellement Mimi passe bien. Oui. Akei. Oh Aluka oh soleil kuna oh soleil na bango ngana éviter. Voilà. Il m'a appelé. Non mon cher ami, Mamboza déjà bien viens ici au Solana Mimi. Oui. Or Rosia Zaki na katanda ko moment Mimi Zaki. Il y a bien un téléphone pour ça que non Minani Rosia Zate na ya na Solana na Mimi. Mon cher ami, je suis en train na côté même pas ta ko fana na Solana Mimi directement na cantine na mai na nzoto. Wana sopi. Rosie! Rosie! Et réaction Mimi Zaki?
Mimi était aussi d'accord, je sais pas sur Basolo la Nini. Je sais pas, on balé Bazaki na harmonie, Jourouana, je sais pas, cohésion. Ou Bazaki na mon Jourouana, mon cher ami, je t'informe. Mimi a betinga bambata, a bambinga bakiti, na veni, na miso batou. Et tout ça c'est Tchouké. Kader, je t'ai dit, on a bête à Tchouké. Ah, Mouska. Yo comment ça fait-il que Rocky Gosolo Solina Mimi Solina Rosie et puis yo yebi bien que moi mai so akoti kuna ebeta mais yo et puis yo mtotokeli otekeli na li Rosie mai tableau ça ya botika va vantiko yeah nani so ku ngana ofashima bekole mais oui na kuti na ofashima non ya ngai kutu abeni ngai na kene non tout solo là non abeni nga na kitana na mimi lo abeni kama makila c'est son bachi zela so lembe lembe on cherche à expliquer kade abeni nga ya ngana ede ngai no samba so pelenga mai et puis ce qui est grave mina jiflanga na kwela mabele pour la busoba na yo oyoki pour la busoba na yo oyoki yo yeba ke rosia na kata le pang oyoba kango tala na rata on perd na mono yebui na formé ko era su ate ngana su masa na ote OK ko bima so porte so bosa ilo no awa so no so ni OK non te bima bo te non c'est là pardon bima ouais lo no esa ngani OK pardon yoka tuke yoka nana ya yo simina na nzoto na simina na nzoto na kusoma kama OK c'est bon kende ko kende ko ka fute bosa na adresse to bosa na adresse tuke kende kade c'est bon boniko bon on ka chef na yo tuke na luka yo yo na o contribuer na vie na et taba tuke na salaire là yeba na yo ha non jamais ils sont pas ni Muscador jamais ils sont ningo ba muya seria o fa que so bande to fana non c'est pas ça qui nous va m'en repoyer so pas Muscador cette fois-ci to gérer ma muscolo quoi mimi on mastangai Musca Muscador za mobile papa za mwana nga makila nga mwana nga makila la ngai ah mimi mama mwana ngai nga botela nga mwana na pese kombo Caprice papa la Caprice kombo mwana Caprice siko chukia na kata mnyonso tu ah chukia ali bisote papa Caprice yoka chuke papa Caprice yoka exactement on a papa Caprice je pense pas que Mimi on l'a dit tu l'as dit non on l'a dit papa Caprice moi maman Caprice papa Caprice maman Caprice ça kara moi sina yo Ma Clara. Maweni. Papa Minaza. Azaka. Wapi yo. Oza wapi? Toi tu es pasteur. Nini maman? Ngeke na zo tata bino. Toi tu es pasteur. Maman bino no sana ni. Maman bino biteke mbali na escroc. Na biwe mama na bino. Aye biteke mbali na modero. Azesco. Aye na côté. Kibuzo kanga papa. Alors bina yo ba yaki de fils na yo comme Donald tout na pesa mbanga de fils na yo. Na yaki te. Tu peux ça ngaba buzoba. Buzoba ni. Le reste ba de. Ona ona bitu mala ko kota na ndaku na yo. Mama. Na bina na ko kota na yo. Papa. Papa, kota au bana ngeba. Mama. Kota ai bina na bina yo. Mama la lobby o tela nga kisi mama yo na ko de kufu yekola kobenga nga toujours pasteur papa molimo na yo biba osaleli ngai batanga wisi sala osaleli ngai batanga wisi sala osaleli ngai batanga wisi sala sikoyo koloba kenda kala Oliboeko. Papa, tu vois, ça va dans qui t'amène ça wapi. Makla. Ça va dans qui t'amène ça wapi. Aki tanga ndoka. Ya tato saki
Maman da tonga kanda, maman da bomba ka famille. Uno makasi ya makla bande ko tomboka, o tika da ko mona la tête. O sundo linga, c'est comme si na ibata makam na nunde bande ndenge sukile la. Pour ami. Mais loba bando vana ilobati. Celui comme ça, on a boy, n'a pas coupé dans un bon cas, dans un bon pur, on a tombé pas coupé. Et puis, on a canisé mon boule qui l'a gagné, on a refoulement, on a tout. Dans un mouton, on a fait un tel qui n'a ça qui m'a béfoué dans le copier dans le bomis. On m'a dit, mais les gens qui ont été dans un mois, on a dit, on a dit, souvent, on a tout. Jusque là, non, on était dans soli, les cambons, mais on a vu quand même fond à sola. Chanel, allons on a coupé. Depuis le jour où tu as occupation, nous avons préparé nini matin papa na binofa ate même na 3-4 personnes to tika na bango au katinga yango blango za mamba olobananga mambo yo olobananga eza ya kotuna nga Chanel parce que Chanel azo représenter nini na ndako ona na yeba yango na bipo yebite poso yeba ki mambo koloba mambo zo manate so représenter nazo représenter munene na minute one na zabu na mona da photocopie na nga mambo da photocopie na nga yeyo piro muke piro munene piro muke zapi piro munene zapi sinon mona so let's boy mbongo pe malungeza na suna ndakote l'église pe bandimbaza na bango soute mais ngasko na ba soucieux na zaka na bité to bakata na famille to comme belé pour église biso mo zata église à famille Pierrot va droit au but na comprendre mambo olo bananga te Pierrot nene to bakama na famille je ne comprends plus rien mambo bané na mamba Chanel mambo côté ozo kota nango no mondi o commissionné nazo comprendre te olingi nini Chanel bobenga na mama Chanel bobenga na ndako azalaka boy mambele karate na biki na sala mabe me na za mutu na biti mupepe ni côté langa ya vani ni côté langa na mutu pour na sala atu wana atu no sala pio Chanel ndi azaka on a même avant de voyager déjà ils là déjà que na Chanel Ila maya kana kingo za wapi muni on ngende mtu bomba na ipas maya kango za kutu na tika kwa kaliko ezali papa nazo ibatani ngombe pone papa mnote où est-ce que tu veux en venir mon fils yebsanga nini Chanel ndasa on a Chanel ntumona kana zemi ona azana zemi ona même quand déjà na voyage comme ça papa t'es pas non non on a fait ça zemi oh mon dieu on a fait ça Chanel oh mon dieu
ça quand c'est alinga on était moi la battu mais na force ça kana on a ça bon pardon ça là on a on a pardon mbisa on a évité ça ça papa yo ayo kona ninga dans le bi yo reste là hein reste là Zidane c'est pour papa moyo ebandaki 5 tika ogabina geno mwana natiaki motema nzoka mobebisie aya na bavacance lokola baninga nyonso tu bamemi ye na avion nde na lipapu aye mobali ya pamba asali mpona kobanda papa pardon nasengi na bolimbisi nano sengi vraiment bolimbisi wa mobali na ngai naakuzaki yo mpona zemi ya mwana wana Chanel bonga na kobima na Chanel Chanel d'ailleurs oyebi ka kokanga te mwana za ngala kobima jamais na Chanel azai pembena komeka yo te oyo okomisaka nga je ne pense pas que akokai na kobimele nani no ba pelo ko mwamba bimisaka maloba loba ka bi asa mwana bato ezani Zidane ezani na etaza nango papa ndenga kinda libanda bongo azana zemi yango nati zaki na zemi sikoni moto na songa mais koluka mwana ona koluka ke façon koluka ye pourquoi kupone koluka ye akini koluka sika ba cheke zemi to lukeleni ya koluka pe ta puissance qui zemi eza ya Pierrot e akilango wapi puis aux vitesse nanga zimno Pierrot mtasenta mwana wana interpréter fils donc c'est pas nango c'est bien nango depuis que chose mystique mais maman solo ngana na osela kama papa chose vitesse lungwa mama mabe taku de vitesse ngo lungwa baisenga ngalo somo na banzambe bakila na bana ngabala na ngote komsuna banda papa mo bana bolimbisa parce que on a ba na tani mwana bato etazana makila on est kokeli ba ça makila na biso papa ça libana lo bana ke kokende musika te za kala kati bon makambo na olo oui tissu ça la ko ba tissu ngalo to makila moko ngako ya boy pa na ebike tissu ko sala yuko mo tissu ko sala te lungo mama Zidane na yope mwana wana koluka yesika zali koluka Chanel esika zali mwana wana ko récupérer ata mwana parce que wana sa mwana ngai mwana bato azalaki na ye awa Zidane kaka bazua koluka kaka mindono na mwana bato oza ko sa musala kitoko oza ko vraiment na tombo la mkaboy ndaku propre na trésor patapata boy aussi liaki Zidane tala siko to na posa koluka ye innocent abatu to monele wapi koko vraiment koko ka yene bubu yo na yuku tu ko profiter na sima bala to yoke koko on to zena liboma ka boto ziko esprit toujours de tel père tel fils donc tel père on zo kumbisa yo ko za randeni yo ne no chuchu yo mona ngande chuchu te na m'église na oteya yo mo pichwa landiti tel père tel fils on ya chocho on ya tezemi ne yo tshaka bazemi yo tikanga toke yaka ne yo tshaka bazemi yo ya tshie tika makama bazwa Zidane to leketa kwala peza na sero manda kuimba na kala wana wanda imba ntimo mingi ya alors mbongo wana sero moko ya pembe wana papa zela ebisa ngba na kala no ebisa ngango obisa ngo bana kala na modero yaka modero oui Zidane natozoya mama sero bana chance pe kande bakinda te ba kindumba modero ibongi église mobimba fais à l'église ko fupona kindumba na absence na bino na kaki mikolo na ki ba petit porte et na kitina muna na na petit porte na muni garçon mo ba ta deux personnes na yembi bango na katseka ka ba tu no église o avuluka belle-sœur non belle-sœur ba bimi na grand frère ba bimi bazati oh non à cette endémie na yo dans ce qui abota na belle-sœur ayi soka so mwana na tuni na papa mwana ye na ndeni yo beti porte na fongole yo komo ba n'importe quoi akomo tshaba ba makele oh non na ina so mwana ngai mwana naza ngai na uti soki poto na raposa kuta na belle-sœur na yo wana na so mwana nga en tout cas grand frère apesa kinga kanda et comme na niveau na bengeli même la police sikoyo yo tuna ki e mo mbala na ebi ande c'est la première fois na mona yena na miso na yebi même pas na yebi ni wapi à toquer porte tellement na zanga mona ndako et na yiko fongola akomo ba n'importe quoi les femmes appelle Chanel
Chanel. Reste là. Chanel. Oui. Bonjour, papa. J'ai l'orange. Assieds-toi, non, s'il te plaît. Prends d'abord. Assieds-toi là-bas. Chanel, c'est comme ça que tu me remercies. C'est comme ça que tu me remercies. Chanel, qu'est-ce que je t'ai fait du mal, moi, Eric? Nga, na sali oni na mabe. Ah, Yesu. Soa, simba nzambe. Chanel. Oyokana mobali na yo kwa zongi. Lelo nga na suna valeur te na misu na yo. Tu appelles ton mec. Bobo tine mwana. D'ailleurs, c'est mon fils, c'est pas son enfant. Mais Bobo tina yé. Tu l'appelles pour venir chercher l'enfant ici. Tu l'appelles pour venir mettre ses pieds chez moi. Et Yesu. Comment tu peux me parler des ventes d'orange comme ça? Jus d'orange. Mais tu me poses cette question. C'est une question bête. Moi et toi, on n'était pas à la maison. C'est jus d'orange, Moutayambaki Batouana. Ayambi Bango. C'est quoi ça? Oh, non, Seigneur Jésus. Ah non, Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Est-ce qu'on s'est calmé, Nan? C'est pas possible. DiCaprio, Akoufi et Liwa. Ça peut bon, c'est bon. Faut qu'on a kunda Petiwana. Nous obligés. Petiwana ou à sali. Obligé. Petiwana tout le monde l'église. Sur l'église on est tout le monde mais Petiwana a participé. T'as le na quoi? Na kunda nini? Tu vas nous tous senga elko, mon idée. Vous avez bonne idée? Tu vas senga elko. Oui. Pour y bagi Petiwana. Asa bonne idée elko. Na nyoso tout ça pour la elko ondima. Tu me dis ça bon tout ça. Yo. Le bolé, comme on a des stages, le bolé, on a les longs années. On a des stages, quand on s'est bon. Tu la brida. Yo les longs années. Tu la brida. Oh, brida, il y a brida biscuit dans mon réseau. Vous le comptez pas biscuit. Dans ces deux jours, on était normal, on a quoi à vélo. Maman pasteur. Quelqu'un qui a besoin de toi. Non, je m'habille, je sors. Non, chérie, je sors. Non, chérie. Non, c'est pas possible. On parle, pardon, s'il te plaît, chérie, non. Chanel. Pardon, pardon, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut se parler d'abord? Pourquoi c'est calmé? Seigneur. Laisse-nous comprendre, chérie. C'est comme un cas si vous m'envoyez un ratina pour la nuit. Bébé, est-ce que vous y avez des pioras de là-bas? N'a qu'au porter plainte le lot? Ce qui est la qui est dans Ndaku Awa, un abimate, nous avons la police, c'est pas une explication valable. Dis-moi comment est-ce qu'il est arrivé ici. Mon amour. C'est ça mon problème. Naibi est l'eau comme mon côté. Chérie, où y a des places n'galonto aussi. Combien de temps on a tika vie wana? Naibi que tout tenir à se retrouver avec chassa. S'il vous plaît, j'ai d'orange. Pourquoi tu capsules? Mon amour, est-ce que tu es là? Bébé, je t'aime. Si les longs à la salle, les loboy, c'est grâce à vous. N'a qu'au salaud bêtiste. N'a qu'au foutu à mon nez de singe, t'aime bébé. Moi, on a légalement parce que au balinga déjà. Puis on n'a rien à voir avec ma vie. Est-ce que le diable a un plan et a busoba? On a quoi attaquer bisoba na nzambe. Au moment où bonheur nanga enge kokisama, na yembe la nzambe na adoré na nyoso o asali po nanga. Apesi na mobali kitoko lokola yo onziminga na mwana nanga. C'est rare. Nzambe. Toi qui passais à Pessila. Qui passait à Pessila na munyo ka pas na biso eh. Ba be mwana pasteur akala non na yokate. Mudi. Tout le monde est là, ils vont mettre le relais. Eh, il y avait un combat. Il y a un combat qui demi-bimbe kangama. C'est la police. C'est la police. Thompson est beau, ça va venir à Thompson, moi, Thompson, comment il est à nous connaître ça? Ah. Eh. Ah.
Je vais pas nous encore. Pesa ngai. Non les biscuits na ngouba. Maman. Mana l'autre en doute ma bipa. C'est quoi vous faites à te on a mis. Ouais. Attends. Oliver Thompson. Ça vous fallait Thompson na biscuit. Thompson na biscuit ça quoi? Mais là. Koso mais. Thompson na biscuit. Tu m'as aimé avec tant d'amour. Pourquoi on garde nous quand ça m'a dit héros? Si tu veux te moquer, te porter plainte, tout quand ça y est. Tu me jures que c'est pas toi. Mon amour, je te jure, je ne peux jamais te faire du mal. Bébé, pourquoi ça m'a bien tant pour moi? Il a trop de rien, c'est mon enfant. T'étais ma tête. Chérie. Tu sais que c'est la première fois que tu comptes beaucoup dans Mishuna. Je t'aime tellement que je n'ai supporté le roi Mabé et quand tu as bonne la vie moi aussi je t'aime. Tu sais aussi que Nzambe Mutassangi Singana. Mais oui. Excuse-moi, excuse-moi aussi, ceux qui n'ont confiance dans tes mains. Tu as raison. Je sais que tu es une fille bien, je sais que mais on doit trouver une solution pour ces messieurs-là. Chérie, sois calme. À la prochaine fois, sur le truc qu'on a. Comment t'as noté? Encore, qu'est-ce qui s'est fait que et ça m'a bon. On m'a dit ma casse bébé. Mon chéri, c'est fini. C'est pas possible. Comment l'élo pour la l'élo bandimi bayete. Est-ce qu'ils ont un sens? Ah, petit, Boya, venez. Boya. Aïe, 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 aïe. Bonjour. Vous avez besoin dans l'église? Alléluia. Psaume 73, à partir du premier verset. Nous allons lire bien, vous allez voir. Et ça, nous avons 4 Bible, dans le livre, il y a Psaume 73, à partir du premier verset, vous verrez, à ça, les observations parmi les justes et les méchants. Alors, dans mon vie, bateau ressemble la terre. Vie à bateau injuste. Bateau wana baza bien. Bateau tambola mituka kitoko. Bateau wana baza bien. Baza bango à l'aise. Baza pe na kofanda na bandako na bango. Mais abiso ki na tale na ngambo ba yenge beni. Alobi na omono ndenge makambo ne semble pas bien marcher. Alléluia. Amen. Mais alobi si je vais parler comme eux, abiso ki na lingina lobaka lokola bango, j'ai compris que je trahirai ma race des enfants de Dieu. Alléluia. Le problème c'est que personne ne puisse trahir la race des enfants de Dieu. Amen. Il faut tout battre l'identité nabiso. Comment on a été aux gènes? Comment on a été dans un gène dans la non, bien aimé. Té. Le colo ndima kondimela Yesu Messia na bomo na yo, il faut changer d'identité. Alléluia. Amen. 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 Donc ne te vois pas que tu es jeune. Qu'on corrompe l'identité na yo te à moi na Zambé. Alléluia. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont crié en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté du chair, mais ni de la volonté du sang, mais par la volonté de l'esprit. Amen. Amen. Donc cela veut dire que notre identité, mon sous. Amen. Voilà, Zoloba, ma cambo est allé qui lui tombe pour nous. Non, non. Donc elle comme toujours individu sorti là, on ne connaît pas tout. Comment n'a pas beaucoup de on a beaucoup de c'est pas elle quand on blague dans gaï n'a pas bibi ça va secret là et si quand la joie allô Sœur Rosini. Ah, sœur, là, il peut y exister pourquoi? Nini? Attends, l'église. On a dit Elko. C'est Rosine, on a dit Elko. Ah.
Merde. Maman, mais... C'est pas possible. Mais quand on fait? Allô? C'est solo. Oh, Nzambe, en église. C'est Arlette. Maman a yoyoki? Bon, le maman est déjà le basco. Il tombe pour Nanga. Na monango pamba po ka ngana sala nini na gagner Christ na vie nanga. Amen. Alléluia. Amen. Il faut tous à l'exemplaire. Alléluia. Amen. Il faut tous à l'exemplaire. Allô maman Ange. Tika na langue zolo ba wana mama. Yoka ngai s'il te plaît. Maman Ange. Hein? Vous osez assembler yoka ngozo parler langue. Excusez. Maman Ange. Mange. Oui, bien sûr, le banal langue. Azo parler la langue. Azo parler la langue. Pasteur Modéron t'a bien et puis juste cap non finga. Oh. Vraiment. Sinon pasteur les sous. Pourquoi? Je pas comprendre na répondre na zala ma bonne. Merci toi. Tu évolues dans Nzambe longo. Et donc nini ya. Eh papa maso. Bitumbo tozobunda eza molimo eza nzoto te. Tika Nzambe na mundera biso. Amen. 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 Nzambe na biso maboko makasi. Jane lokune. Jane lokune yo pasteur. Nzamba sola zawa ye. Il faut que vous soyez bien d'accord avec même bien kafu boy vraiment. Allô frère Bombès. Allô Daddy. Dans une église. Pardon? On tu la sur la pingéoni. Ah frère, faut du respect quand même. On va prêter la Jésus vraiment, on va trahir. Frère Bombès. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi ça encore? Frère Bombès. Frère Bombès a fâché la bitude au salaire du jour à ma pasteur. L'eau bina les bisous. Na pengine mmoja na pesa mno suspension. Ezine, ko isinga ite. Yiko pesa ko pesa bato. Ezali ka suspension na bana ka libela te. Bolimisa nga bana ngai. Miki eza kuna, miki na secret ezali. Boko mela miki na secret. Ke bo ko mela miki na secret, tika mba to mela ngo bazate. Bon. To Zoa ba esprit na biso to chakunate. Alléluia. Amen. C'est important na vie na biso. Alléluia. Amen. Pasteur, j'ai le kune. Diable a okota na banenge belé. Pour la zone de Timothée, Nathan Wasuka, Batubakoma na makambo mabe, Bakoyina, Bakochola, Batubandoko Finga, Alléluia. Amen. Amen. Tozongela, na bandeko loba, mutu jamais ko bungisa identité na ye, ya mwana Nzambe. Alléluia. Amen. Bungisa identité te, garder identité, pona mbongo te. Montako sayote yo mwana Nzambe esengeli o influencer mais sœur cet accourtement pour na bana Nzambe za bien te. Alléluia. Amen. Bola tateni o eza malamu biso nde il faut to influencer comportement na biso identité na biso il faut influencer bato bazali banda Nzambe pour te bato wana baya. Alléluia. Amen. Ma sœur, je regrette certina je regrette aujourd'hui na makambo zolo bananga mobile non le loisate apoto atikio parce que oziba promesse à lokota biso tozali bato to la gisara batunzela kola lobi à l'effet de toutes les nations mes disciples alobi na biso te tokende kobima toyeba na kosakana tosala mabe tokende corrompre toyeba na kosala makambo mabe totambola lokola Christ atambolaka biso nde il faut tozala exemplaire bato toyambi Yesu Messia. Amen. Bien aimé, reconnaître tala na loba vino loko moko bo retenir ngo. Il y a la race des enfants de Dieu et il y a la race du monde. On a deux races kaka. La race des enfants de Dieu, puis la race du monde. Donc cela veut dire race à bana Nzambe, bazali bato oyo bazako espérer mon lobby qu'on a bomba qui lola. Alléluia. Amen. Mais oyo ya mokili, baza pona bisenga mokili pe suka na bango za kufa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je m'excuse. Je m'excuserai toujours les fameux pasteurs. Alléluia. Amen. Pasteur Modéron. Oui, juste. Donc, total à bateau mokilité, total à bozu à bateau moussoute, bien aimé, Baïchoua, Kanan Nzambe Longote. Donc, cela veut dire que Oyozo Luka, Nan Nzambe Nzamba Ropesayo.
Cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné après. Alléluia. Amen. Quand on benga le reste, biloko yozo lukalibala mbongo mutu kabandaku eza quand on benga ngo le reste. Alléluia. Amen. Je m'excuse. Alléluia. Excusez. Le diable est en train de tenter par tous les moyens mais il n'aura pas. Il serait mieux pour moi de fermer ce téléphone. Bien aimé, quand il a un téléphone, sur la batterie, alléluia. Amen. Donc cela veut dire quoi? Nanzambe ba choué à alléluia. Personne, je vous dis ce qui est vrai. Et l'on a ensemble, mais on jamais échoué. Ce qu'on a échoué, on a échoué. Dans les tambourins, on a ensemble. Alléluia. Dans les blingues, on a tambourins ensemble. Tous allez l'église, tout ça basé dans 4 prières et l'enseignement. Vous devez être enseigné. Et Seigneur, vous avez enseignement, il y a prière. Vous avez enseigné la Bible dans les Seigneurs. Parce que vous avez parlé des enseignements, pour vous avez la Bible. Tu n'as pas la Bible, non, on attend à part Papa Bombay. Et puis, il y a Nankolo Banamé pour Papa Bombay vient. Alléluia. Alléluia. D'abord, oubliez un témoignage. Il y a Sœur Moto dans l'église. Sœur Tina, je crois, et Sœur Wana Lelo, Sœur Wana Zana Napoto. Je suis fiancé à Nani, de Konabiso, Aimé Chindela. Je vous informe aujourd'hui que nous avons un bébé qui a dit Alléluia. Nous avons en France, nous avons bien appelé ça Binombote. Amen. Nous avons tombé Papa Bombay, nous avons fait un mingi. Nous avons une persévérance dans la Katamusa dans Zambé. Amen. Esprit de la Kinga, ils ont volonté dans la maïté. Esprit de la Kinga, nous avons volonté dans la tombe de la vie à Kanakate.